Mbote na balandi nyonso ya Tindika TV avec Darling Love, la cadette de la presse. Balobi mwana suka presse, mwana o apesaka guna presse. Na keko remercier mwana mobile waza na sima caméra. Hervé Mboyo toujours musala malamu na kati ya chaîne na Tindika TV. Na keko remercier des patrons na babi bana Londres ya solo, bana Londres ya sérieux, Papi Kelly na Rife Kisombe. Na keko remercier ba yenga nyonso ba soutenir ka émission baza bana. Na mama Madongoma, mwasi ya ngani ya Fio Tingoma. Couple mo na kata Suède, couple mo ya bien. O baso la ka bien. Na keko remercier encore na Bernardo Pouloulou, babi Bernard Pouloulou. Mon vieux na kata Belgique na Leli tout ça la ngoka neto yokanaki et na Fiston Lubaki tout ça ngoka neto yokanaki et encore na para responsable moi na Londres sérieux que na poto teke papa na maman basangisa te moi na Londres sérieux JP Welo para responsable mon vieux tout ça la ngoka neto yokanaki balobi matos matosa makas lelo kane Darling Love amisa no sepeli sabino et Darling Love na émission bazaba na chaîne bino Tindika TV alambeli bino sauce nini pe na nzungu nini Darling Love lelo alambeli bino lelo eza précisément le 14 février tant lo baka le 14 février et lo bela biso quelque chose eza journée oyo babenga ka journée ya Saint-Valentin tozana bande ko na biso awa Hervé Mboyo akofongola tozana bande ko na biso awa tozo lobela Hervé Mboyo akofongola bokomona bandeko na biso nanu baza awa lelo to lobelaka le 14 février est-ce que le 14 février ezaka kapona ba marié to ezape kaka pona biso jeune couple moko boye baza na bombe baza ba marié est-ce que ça permis pe bango pe baza na droit ya ko fêter fête wana tozala bandeko na biso a na plateau bakolobela yango to ko développer yango parce que ba question et se posaka na batu ebele na bandako est-ce que fête à Saint-Valentin ezaka pona ba marié tout pona ya ba jeune couple nyonso Hervé Mboyo ofongola balani nyonso ya Tindika TV pe na balani nyonso o balandaka émission bazabana bamona invité nini Darling Love lambeli bango na émission ya lelo Hervé Mboyo sans plus tarder ozo fongola tozo banda na tantine biso tantine Gracia o yaza elongi ya liboso te na kata Tindika TV mbote tantine Gracia mbote Darling Love un mot na balandi nyonso balandaka yo na théâtre nengo sepelisaka bango tanti Gracia mo nanga na pesi boka mbote na lingi bino makasi na ba conseil bo pesaka ngai na ba courage na bino nde bo bisaka ngai ke continuer na msala bon yebele za to kopanza nkaka awa. Ok, merci beaucoup Tantine Gracia toza pena Tantine na biso Christ TV peut-être aller longi ya liboso na présenter za Tantine biso Christ TV aye juste ko sala intervention na émission oyo ameka un peu ko expliquer biso nini oyo et la kisi na Saint-Valentin est-ce que Saint-Valentin za kaka pona ba marié mbote Tantine Christ TV mbote Darling un mot na ba fan nyonso bazolanda yo ba fan nyonso ya Tindika TV pe ba fan nyonso ya émission bazabana. Bon, on appelle ce mora basalam talara bino boebi bana poto oyo eza Christivi Lukanga nebi ke ezamba liboso mona na plateau na bino ya Darling Love mais eza kaka lelo to le bela journée ya biso ya Saint-Valentin. OK, merci beaucoup Tanti grâce à tokoko Tanti Christivi tokoko mawana eza mutu azana question na indi toko développer tozana nu pe a lisusu na chez la kupula o amesana trop koloba na émission bazabana mbote chez la kupula mona bafa nyonso bazolanda yo ya Tindika TV mbote Darling Love balobi la cadette de la presse sans yo ma trop bon pona bafa nanga nyonso balanda nga na ebike belé boza boyebinga donc na semino kaka lelo nde oyinda mabe dans la plateau bozela ka boyo ka Darling Love donc mitune eza ye biano eza ya biso. Ok, merci beaucoup Hervé Mboyo musala kaka toujours pour babi musala nde papa po eza cours de grand soki bino bato na solo ka soki boyebo meka bokoko kate pembeni ya Clarisse Plasma na pembeni ya Darling Love balobi eza cours de grand ça n'engage que nous bisonde to lobby lelo na kobana nanu awa na gauche na nga na kobana na Tantine Gracia est-ce que fête ya Saint-Valentin eza kaka juste pour na ba marié to pour na pe bato oyo nanu babalité
Non, nga na ko condamné bato balaba ke Saint-Valentin za pona ba marié. Oui, nga na ko condamné bato balaba ke Saint-Valentin eza fête ka ya ba marié. Non. Saint-Valentin za fête ya mutu nyonso aza na bolingo. Mwana nyonso yo bien para nyonso asalinga to fille nyonso asalinga aza na droit, aza na 1000 droits ya ko fêter Saint-Valentin. Nga na condamné ba balaba ke Saint-Valentin za pona ba marié. Non. Poto ko ba marié to bandana na balabala to bandana na tunnel to na balabala to bibi to ba marié to za la droit to za na 1000 droits to na bi 1000 droits to za na 1000 droits à fêter Saint-Valentin. Oh pona bino pesa permis. Pourquoi pas pona bino ba pédé na lo ba bien. La place mata Darling Love Mamba Luka. Oui, pesa permis parce que na za mobali na lingaka. Oh oui. Dans linga naza mobali nanga eza fête ba mourir to ba yo ko fête ba mourir hein fona to sepela bolingo na biso faut to fêtango to za na 1000 droits le naza c'est même 1000 droits pour fêter indi na kata tindika TV na émission bazabana bino mo boyoka papi Kelly j'espère yo moko oyoka marambu grâce à zoloba awa rife ki so menga ite bangonde to ça pena Christivi awa Christivi meka un peu ko ebisa est-ce que Saint-Valentin ça ka fête ça ba marié to pe eza fête eza permis pour na mutu nyonso moi so abala mobalo abala te biso nyonso est-ce que ça vrai? Bon, na kande da yika ba marié mais na minute koma e biso nyonso. Bino ba bulate ke no bino ba parande batu wala kana mitema bolinga biso tout et toi na bodu. Biso tout olinga na biso. Et te ka bubula ke no c'est Valentin za ba mu et za ba marié parce que biso tout olinga lepso tout o da moi 12 et 15 ans les roté madana tinel olinga mobali. Donc son bal à décevoir et on est là bolingo on est là donc on est là choc. Donc et là qu'est-ce que biso tout olinga donc biso tout il faut to fêter ngo. Donc biso tout vraiment donc et à moi la 12 et 15 ans. Donc on a droit à ko fêter ngo parce que moi nous azana mineur l'air attends dans l'école so mbali lelo a décevoir a choc moi na boarding all là donc azana droit ya ko fêter ngo donc ya ko célébrer ngo na sentiment nyonso chez la couple est-ce que vous contredire makambo o bango nyonso ba lobby to ezape kaka ndenge bango ba lobby bon na seki na mpona na kandate et be place basa ba mituna imutongo linga de ndero lo bakaka batu ba mituna nga na de mentir si genre ne lo kongo ki Saint-Valentin ça mutu nyonso te mais et be place basa ba mituna point na lati rouge noir na lati rouge noir pour ça ko honorer ba marié na de mentir un peu moi mukie tanti na biso grâce na ebité tonto ou tanti na ebité mino wonde bomona ke boyeba Saint-Valentin ça pona baeba bala baeba za ndaka mabala neti ndeko na nga ona landi na sima Jackie Mulanga donc ndé tolo bobosa légalement marié donc alata lo pété na musapi Saint-Valentin ça pona bateau yo babala o bazaka la balo pété soit mariage coutumier ndenge pe l'été ba ndé tolo bakato mariage familial bongo de to bengaka mutu oyo aza marié té moi na 12 ans to 13 ans 15 ans oyo lo bitanti na Christivi akoko fêter Saint-Valentin té pour aza moi na mukeza ba bolingo ya balabala o ba parents na biso ba ebité neti ngabo na fêta ngo té parce que naza marié té mais na linga bolingo mingi pona muta bolingo mais bolingo eza ka Saint-Valentin té bana poto bolingo eza partout bolingo zo lingi mutu mingi akate ke sona kana muta bolingo fona fêter Saint-Valentin té s'il te plaît tantine d'accord le o koto na lobike mabeke bazal bana bako fêter té non donc déjà mutabandi kolinga ndeko na Christophe le bidini soki moi na 15 ans mobala salé mabe na bolingo akolela oui azana droit ya ko fêter Saint-Valentin pourquoi oui que moi na 15 ans mineur na bolingo mineur est interdit na hôtel à côté ce ko bolingo ngo ça lango mineur na bolingo za kate oh na oui oso na biso obi ke papa ya mikolo koma papa ya 40 ans na moi na 12 ans ba obalana parce que mineur na bolingo za te ndenga na za ngabwe na 25 ans na koza moi tata na moi ya 70 ans ya 100 ans donc ba na sopé mineur azati na bolingo mineur azati toza na droit toza na 1000 droits to ko fêter Saint-Valentin
tanti Sheila koto na bongisa mo mukie ba marié kate la micro donc nako boto la micro pona biso wana na démentir ngo c'est faux et archi faux mineur a ko fêter Saint-Valentin te zala raté puis en plus célibataire ou marié reconnu te ko fêter Saint-Valentin pona baye babala donc ne na va na plateau on a ko honorer baye babala bazanda ka ba bala bazé belé na bi ke bola nanga partout na poto ba maman na biso poto bo bala bala banda ka ba mabala bolanda biso donc eza bongo neti ngane na boye na ko fêter Saint-Valentin parce que na on marié te reconnu on a pena c'est faux et archi faux na démentir si je no tina souko na raison tin moi na 12 ans fêter Saint-Valentin ndene sala matin Sheila kolobanon bongo te nde bo do bana poto botaka na soirée lelo donc ngape fona bima parce que donc nana mutanga pembe ngana bima te ngande koba koloba bote parce que ngape na be mutema langa eze ba amoureuse donc naza na droit ya kobima mamni no loba ata mo naza na 15 ans soki bobo no tela kota te ata na douche école akokota oui tel bobo douche école ekoboya ete école ça pour na ko apprendre éducation ya bana ça te ke pour alors na tsa bongo na mo mpanzi mo mukelo ngana oloba mo te ke bobe bis éducation bana bana bola na biso bana ba poto partout na kid moi na do ke ça vous pratiquer bolingo na école eza mille éducation eza mille te ke bana basala mamako la bolingo eza pona biso neti biso lokwa to fêter Saint-Valentin mais bolingo eza pona biso ba eto développer Saint-Valentin quand na le bon na démentir o tisuka eza makambo bana mikiete pe ba mama ba célibataire moi mikolo to koko ndima soko za mukolo ba yana biso ba tanti na biso pona ti ba Clarisse plasma neti bango de ba ko fêter po je ba tanti na biso pona mais moi na 12 ans 15 ans na démentir o tisuka et grâce et simbate nga moni nga dari love pardon tanti Sheila abongisa ton nazolinga ndeti na pokwa lilo le 14 ta de la snabet na kimi on na kena kulela ngai na bongo madia ki labi ke na pokwa lilo na zana mo papa to ke kote mo ya mandeke zo de la to ka mo kela ndeke nana ajini na bala ngai misap na ngai yango za poli cameraman na so ko zo na za poli mutu nyonso za droit fêter Saint-Valentin to tike loka boloba ke kaka marié yo na zo sabino avant to kuma ba marié li ba mama poto wana va kuma ba marié ba nana ndeni banana na tinel ba bina bala ela para obi mambe mama poto basala on non ba mama poto basala ba camarade na ba copine na pona pesa ba okuya ya mbeto eleli na pesa ba okundeni basala na papa ba copine na ngai na luna ba clair que moi na nyonso azala droit ya fêter Saint-Valentin abanda kolinga moi na mwasi dako sentir que bon mwasi nange bandi ana droit mobali nyonso sentir que mobali nange bandi ana droit fêter Saint-Valentin botiki loka bolobaka bolongola la milumu na mituna bino tozana ba droit ata moi na 10 ans o da banda ko lira ba teka ya azan droit fêter ke balobi eza émission débat to débattre ka sur Saint-Valentin émission débat grâce à na habité so ngalo to se comprendre de neti ngabo darling love talaka la cadette de la presse ngale ki nga so na 15 ans ko permettre bimate 18 ans ko to bimate 19 ans ko to bimate bon ka mona de 15 ans on dit matin nga ko fêter ki nga mo ke Saint-Valentin nga mo ko to yana bon na fête raté na ko fêter ki nga Saint-Valentin te simbate la koloba bongo te parce que soko boye na ndaku abimate donc zela tuye andoleka yo andolanda te mais quand déjà me connaît que ya kwensanga donc simbate za banga oui raison te darling moi la copine epé koloba ke non maman na ke cours le toi na cours na simango alati uniforme mais les rabibwe alati mo kilote mani ne abimi na e donc wana za na raison te so kangi na ndaku libanda olanda ete oh baka adage mo miko abi mono da sa ke mabina ba pekisaka ete ba pekisa nde moano alinga kende pekise o da sa bini ozan c'est trop tard abina dance oh that's voilà dans sa bolingo dans sa bolingo il faut le préciser bien dans sa bolingo mono da sa bini dans sa bolingo azana droit ya ko fêter Saint-Valentin wana nga pende ta ke ngai maîtresse na bango na pesi bango autorisation bana poto bo landanga bo yokanga na bala Congo ya Kenya monda ti ozana 10 ans ozana 11 ans ozana 13 ans oso lingo ozana droit ya fêter Saint-Valentin na pourquoi lelo ozana droit ya kobima kendo fêter na papa kendo fêter na maman elobi ngai o ya lobi na boy bongo aya aluka ba policier ba tombola ngaki ozana droit na boto li grâce un peu micro moi na poto biso lelo bana kina biso bo excuser nga na fingi mboka na biso te na congolaise na ndime
on a demandé on était congolaise au moni poto bana na poto neti moi na 11 à 12 ans ba benga mbali na bango te que c'est mon petit benga ba bon prince charmant moi na poto ebi sexté avant l'âge mais biso na monde lelo comment moi na 15 ans moi na 14 ans ebi sexe avant l'âge or la poto ça rabote moi na poto lo bakete na que Saint-Valentin na prince charmant na nga tata na etango ayo kato maman na bi prince charmant na bi ke bo suka kana ki prince charmant na bonde ba bolinga bana mais abiso na kin Saint-Valentin ça autorisé te dans neuf se retirer la micro kolobate que moi na poto ebi sexe te parce que moi na poto ana téléphone ko ke na chambre ne a ba pornographie abandi kotala ayebi déjà sexe koloba bongo te wana pena na ondima ngote na bala Congo na biso na RDC na bala poto to ande moko et lo rechange kaka ba zo za mabela ndeni non to ebiti so za mabela ya rouge ya non non la fingi mboka na biso te balagi la biso ba congolais so ba na poto bo excuser nga na finga te bino mo boyebi na bandi ke bo comprendre na loba moneza bongo donc pona nga tisuka Saint-Valentin ça pona ba bala coup de chapeau na bino batanti na biso poa o déjà basa déjà dans les pas vers le mariage coup de chapeau na bino donc Saint-Valentin eza ya bino baza na ndako mabala bazo préparer mabala bayebi nini eza bolingo donc o bande ko na ngami bato na plateau ba lo ba donc na ndima ngote so alati boy na lati nde bino na honorer nde bino parce que la pourquoi le lobe mana papa parce que son lobe mana papa te olingo la ta couleur oté oui et le bref déjà yango bref na ngeza na lati nde ba maman na biso ba wana eza raison te falo tika ba on ba lata donc yo lateli bango eza déjà la sabo que ngapi na za na droit de fêter Saint-Valentin to da longo moko oui falo tika ba lata to yo lata de la kisi bango ke bi maman e ngapi na za na sima na bino nde bo ke na papa nde bo bina nzembo ya tanga kala na musique ya we ndonga na tikate opé c'est que pour bien dans Swana, la Saint-Valentin, pourquoi le lot? Oui, mineur, nous avons droit de fêter Saint-Valentin. Excusez-moi, la boîte de grâce à moi, micro, mon mouké. La latine en rouge, pour rouge, c'est la couleur à bolingo. Donc, le 14 février, et ça, oui, na boy, t'es là, sur le banc, on habite na bébé, là, na kinga, qui na mouta bolingo, la linga bolingo. Moi, Saint-Valentin, est concernant, t'es pas dans un marié. Et na latine de baïba, la rouge noir, ma mais ça pour na bino. Baïba, la couple marié, la latine bino, rouge noir, pour na honorer bino. Idée n'a rien à qui na souka. Oh, gracia, oh Christivi donc on dit ma bino te ba mama basa mabala o bozolandanga ba bazo banda libala ba baza na projet ya libala Saint-Valentin ezande ya bino donc boumela eza ya bino bisote ba célibataire bisote ya bino nde donc la lateli nde bino ba rouge na ba noir na honorer nde bino pour Saint-Valentin eza ya bino c'est ba mascara Saint-Valentin c'est episode nyonso et c'est la bateau autour bozana na ta ya ki fiançailles na lobi eza biso nyonso donc biso nyonso tout il faut to fetango ezala ozana 15 ezala ni biso tout marié carte mande loni beaucoup mais ça marié ba marié de biloko nini boni boy ba merci beaucoup et chez la couple la sona ko contredire yo mom kena tout moi question ce qui vraiment papa sepeli les 14 bobima ningo zo boy on keza fête ba marié est-ce que kotika la bongo oui. Merci beaucoup na motuna wale leki makasi mingi darling love. Oya nga papa place azaebi kete moi si na nga elinga na makambo na to feta bolingo na biso chaque jour aka le 14 ten. Le 14 nde ba date sone la date mo reza marqué to linga ngo to feta chaque jour. To mara chaque jour resto wapi wapi to kenda chaque jour. Mais c'est l'open à Saint-Valentin to za off. Ye mo za Hollande na bi passe do to za off. Lelo to bi maraté. Le 14 to bi mangote. C'est que ça bolingo la été darling love. Parce que ça bolingo mba ina été. Oui, parce que ton ezala mon Zambé, hein? Mon Zambé ton a créé à sala ba date, a créé ba date. À le 14 février excuse-moi. Le 14 eza uniquement dans ba bato a bolingo, bato to so souffrance bi na ba bolingo. To sepe la mingi. Oui. Si on a fait tonté pour nanini, ka marié c'est qui? Marié c'est quoi? Maria Zanani pour Mariana za akoma Maria za kinona ala célibataire le ngai okamwa so wala beza ba marié nga pena na okamwa yo chelo ba so mbali na yo lelo abibo bima oboya mais yo so boy no menga lo so na récupérer mobile na keno lelo ana posa pena senti ya ko kangise so ido ozanga mobile na yo mobile donc yo so carte ba sentiment mobile sentiment mobile 5 bon yo so carte on ya mais so na récupérer
ndako sopele kofti na fiba tanzoto mobimba atanga soyi na ebite Darling Love na ebite bandeko na ba konto dinga na ebite Darling Love amuta bolingo ye pona ye le 14 février wisanga lobi to feta bolingo partout ça pona lelo te le 14 février to feta ngo partout donc jour nyonso date nyonso donc pona ye place na ndaka ebike lelo place ebike place za lelo ya le 14 février donc ya journée to vana biso na ndako so poso fêter to boy to kota na mulongo ya bino bano bozolinga bo lamba soki Saint Valentin on a ndenge ni ba maye kande ba umela donc à part on a elo msolo pardon boyo kanga s'il vous plaît boza na émission nanga botikela nga pe maloba po boyo le kanga boyo le kanga na maloba ba fan nanga ba yo ba Darling ozala ki we bango ba loba loba ka boite wana émission nanga un peu de respect il faut boyo landa ndenge nga na oloba na pesa no so parole po to ende po na loba to po na lala te to sa ne musala po biso ana tindika to zo sa ne musala si musala avec Clarisse Plasma na Darling Love to ba soko meki ha yo moko o banga po biso to a cour des grands balobi mwana mukie na posa mikolo luka yo ye ba yeso za nani to continuer kaka lelo pe to mona ana kin partout dans le monde ndenge to landela vraiment na logique ya makambu l'état na biso apekisa même que ba mona mwana moko boye o aza mineur azota mwana nzela na mobali pe ba journée ni ndesi ba journée ya lelo ya ba Saint Valentin na habité par là bino bo lobani bon pardon Darling ebemba l'état yo to finga leta ebemba leta na biso leta nelo oni leta ba kuza leta poso nga na ki ba posa na ngai leta yo na benga leta yo ya ba posa ni ebemba nini ba posa nzoto na nos ba sala ngani ba sala ka pena wana boni boyeko yo leta neli ebemba leta d'ailleurs kutu ngai na choka nga leta na miner il fait na belle na boy na rapota ki na munduki na bangi na nga makam ebemba leta te ebemba leta poso na posa mutu moko ya simba nga angulu misanga pena ndenge pena nga na linga ko nga na benga leta ya pene nga boni boy po leta ni mtakuanza nga boni lo bani Darling but ko no be leta ndaza nani leta mon ba leta na ba osama kana mo na ba sentiment na minute o mine mo alata pelo mo boy leta ko ngulu mate boni buzo ba boy ngoni nga ne boy ba to ba zo ba leta linga so na kangi leta nela ko sala yo leta yo ne na kana ga yo boni boy biso ba minute to sa bino nini biso ne to na droite biso tout to ça na droit et Darling bolo ba bote parce que biso tout to na droit et ça la sodé dans nan au moni mineur mon anzia so le katika ye o yebi non te pas na bango so ba vivre peut-être moyen moko yo vivre exact au moni moi na so débrouiller yo ya ko kanga ba sentiment moi ndeni o tout ba sentiment moi ndeni et bemba leta a raison parce que ma basa ba salaka nde biso fi to salaka et lo on pe ki ça na epé l'état tozo ngano epai to kinde pai l'état a pekisio mineur a mona mineur na boitité a mona mineur na hôtelité surtout la bien ka ba l'état wana batika basi na bango ba addict bana ba mineur parce que naza ba photo ya l'état mi ba homme politique mingi na ba mineur oui naza nango toko ba ate ke o l'état parce que ngamo personne mo ba ke ezana en politique mo pe a dérangeanga natanga kombo na ye po ba ke l'état tanga mona ke ye tata mukolo alinganga mwana muke ayebate ke za viol botika biso to fêter toza la droit toza la mille droit ya ko fêter Saint Valentin tika biso to sepela na bolingo na biso botika ça l'aise wapi on a déclaré il s'agit de ça la marche botika biso toza na droit to ça la marche que mineur nyonso aza na droit ya ko fêter Saint Valentin toza na droit pona ba marié na za ne makona bino te ke wa ki wa asiliki non ba marié botika biso plutôt fito sepela ndebino bo sepelaka e botika biso na ko senga mo mukie par respect Darling on va pesa nga micro l'état la biso place oza coup de chapeau na musala kitoko yo sala bona journal lelo soko moni mineur moko beti rouge noir lo kwa ngaboy na mobali na ko pona nga moko permission kangae soki na salaki soki bachaka ministre de l'amour soka zalaka ministre bolingo donc nga na zana ministre na ko loka ministre justice donc l'état coup de chapeau na musala kitoko sala atazaleki na nga kangae la nga echaye na boloko nga moko to na obenga famille toko ya na mais pour l'instant ça na musalo kitoko Saint Valentin eza ya bango te
te eza bongo ozoloba likambo ateni esila totimbeli bino omonanga mpe nalatisanga mpe nakotisanga noir na makolo me yebanga mpe nakoti makambo yango ezaka rouge te bon nakobetanga mpe mpe nakoti noir rouge te oyo nyonso omona na air tardif na mwana nyonso minere okomona leta ye papa akangela ngai mais nasepelisi ye chapeau so akangela nakosepelisa ye donc so nakosenga na bakondi soki ministre ya bolingo azalaka te bokotisa loi wana botya ministre ya bolingo ministre de l'amour donc fa kota makambo yango akota libanda mais na mitema bato akota te. Ok, merci beaucoup tokomi déjà na fin émission na biso na yebi ke bozali ke bele mot de la fin na bino pe ba conseil ni bozo pesa ndeti na yo tanti Christivi ndengo lobi ke Saint-Valentin a permis pour na mutu nyonso conseil ni ozo pesa epa ya bato balobake Saint-Valentin za kaka pona ba marier pona ngai Saint-Valentin za pona marier te na pesi autorisation na mutu nyonso eza bato boza na ta ya ki fiancé eza bino biso to koti makambango eza la mwana 15 ans eza la âge nini oza na posa ya ko fêter oza na mwa joy na opembeni biso tout to kota makambango donc muta pekisa muninga azate donc mutu tout aza na droit ya ko fêter Saint-Valentin eza la nan azate beaucoup mze so l'état te parce que l'état kuna l'air angola kuna ba na famille na a raisonner te ke ba mineur moko le kana baba peut-être 5 livres a raisonner ngote donc so mineur moko le ka merci beaucoup to komi na fait émission sotanti grâce à moi conseil peu mot de la fin na ona ba nyonso bazolanda na Tindika TV na émission bazabana oui mot de la fin na ngeza ke l'état là la pongi na yo nga pena na so fait dodo na zupe na dra na fini kiyo ola la pongi na mama bolingo yo mama bolingo etali yo te parce que oyibi pe mingi olingo ba pe na bolingo tika na biso bolingo na biso to sepela nango fait dodo na mama bolingo tika to fêter Saint-Valentin na biso ndento to za ba mineur ndento to za ba mineur to fêter Saint-Valentin na biso et pendant que nani darling pe na mona le temps on dirait la contre bolingo imagine biso pe na biso na kini so moni kulu na bazo bunda la banga l'état était mais so mon kara moi c'est mal ba bunda aye on m'a gardé contre bolingo l'état on est kana kayo koto kutana. OK, merci beaucoup cameraman nanga déjà azo signaler ngatan chez la kupula mot de la fin na op conseil na ba nyonso balobaka o balobaka Saint-Valentin eza permis pour na mutu nyonso or yo zo lobaka eza kaka pona ba marier. Merci Darling Love lisupo na maloba pona nga conseil na ko pesa mot de la fin ngeza ba union sona ba balité boza la passion boza la patience ba babala na basimba sultani ya Yesu te basimba Yesu na mutu te donc basalaka lokwa ba union so basala poko tandaka suka boko bala motan bo bala boko tandaka mabala au monde Saint-Valentin comme nous boza la président on se ele kana babala bala ya bla mikie bo bala na bido biso toko na changa na kati po toko bala po to ça dans les mariages dans la préparatif à mariage to bala kalate to bala to fêter Saint-Valentin ndenge esengeli ndenge elongo bani. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Ekati. Ah, où est-il? Comme ça bon. Cameraman zangi sako. OK, merci beaucoup. Tokomi na fait émission na biso bazabana o ezalaki présenté par Darling Love chez la kupula na katiote ezali kambo atan tan cameraman nanga déjà zo signaler nga pour eza cours de grand mabi musala ne musaso to longwa musala mususu ezali ba mbote na ba fan na yo lokola chez la kupula pe ozalaki collègue nanga na yebi ke ba mona yo na www na tanga kombote po na fula bango limbisa ngai ponga na tanga ka komba ba boss nanga na chaîne na ngai ça n'engage que moi ba mbote na ona ba nyonso bazolanda yo. Merci beaucoup la baïno so balandino sa Tindika TV na bike belé pe bona Tindika boyebinga pona ni tenga journaliste na bino yé ya plateau boyebi o aza formé par Jerry Kobetox babi boss a solo ye wana nde boss donc o bomona o élément ya Jerry Kobetox etala kaka le mbote nanga na baïno so balanda partout na poto na pesi mbote nanga na Amelia Notes balobi métis noir talaka yo na pesi su mbote na ngai na BBCTKM o lo baye mo Clarisse Plasma la patronne talaka yo umela BBC umela Amelia na Russie donc bana Russie nyonso na pesi no mbote bo umela na bosanité camarade nanga Ertina Amisi na France babi mo na poto solo moi c'est munene moi c'est mbinga donc bo umela pesi pe mbote na oyanga motema o balobi ye moko gloire mbaya le patron de 4 matic talaka yo donc place oza umela mbote lisusu na Jerry Kobetox talaka yo umela lisusu poso na zabwe na vai na lo bebele boza grâce na yo journaliste makasi ye. OK, merci.
merci beaucoup Christivi Lukanga bambote na yo na ba yo nyonso o balingaka yo. Na pesi no liboso na ye moko plasma donc plasma ebisinga ke donc kaba le boss donc oza vraiment boss donc kaba le boss donc moi na ya Paris donc le plasma pene ebisinga yo matano oza vol donc il y a 12 heures tozo pene 4 heures donc na leli donc na Jesus na Zico Basile papa mignon mbal mo epembe na le na bwa que l'autre atelo mona fiba yo na yo kelengi makasi na Jesus na Gino Zangato mwana Paris ya solo na le na kota ta west kota lora bango te bango kuna pedo ba koti sanga isika mona kende ko defa na leli ba kochanga fika na leli makasi. OK, merci beaucoup. Grâce à PC Lengi bambote non na ba fan non nyonso bazolando o sepelisa bango na théâtre po yo za grâce à PC Lengi bambote na yo. Oui, bambote na nga na PC. Deux personnes parce que non. Comme dans deux personnes. S'il vous plaît, aux ana émission na nga s'il vous plaît, il faut yo ka onga na oloba na peso ka juste deux personnes. Deux personnes na pesi na bana nyoso potombote pe na bosanité na pesi na Patrick Dinganga mon espagnol ya solo akenda poto na tongo le boss patron penda ko sanga westero yo na senga na ngate le jeune na ngai Alain Sikiti na Paris moi na poto ya solo pe Bibish Kabisa la baronne na France ya yo yangwana code mboka ya manu mo pays na libino miki. OK, merci beaucoup Tantine Gracia. To komi déjà na fin émission na biso bazaba na chaîne na biso Tindika TV so to ko telema parce que to komi na fin émission na biso nabi ke bozaki vraiment ebelé ya kolanda la cadette de la presse en ligne pour nga bazapa ngate na poto nga na lokwa yete yo bazapa kao nga bo mama baba na poto te yo bo mama bala batu na poto mosko to a deux personnes différentes ngai mwasi na mobali so baswana ki émission bazaba na ebandi na chaîne na bango ya bien wana Tindika TV okoyoka kaka boye mama na papa bayokani nga CV bon excusez-moi Darling avec beaucoup de respect na sengi micro na bosanité bana tu ya ifasi ko balandanga ba gaspiller ba crédit na bango te ba somba ka unité pour balande émission Tindika TV ya Darling Love école de formation na ngai place ba formanga pe lisusu ifasike na pesi mbote na tous les professeurs ifasike donc boumé la place boza boumé là Darling soro koki ko edenga na pesi bana poto nyonso tumboti donc boumé la makasi na ebité so bona posa nga donc ma camarade Darling so moi Darling liboso c'est que nga na sima donc voilà pour ça il y a un numéro na donc Darling azana na pona bino na c'est un lève nous fort. OK, merci beaucoup to komi na fait émission na biso obenganga na numéro eza affiché OK, merci beaucoup to komi na fait émission na biso bazabana na yebi que vraiment bozaki belé ya kolanda émission bazabana avec Darling Love la cadette de la presse moi no apesa alongola ka stress moi no apesa ka goût ça n'engage que moi merci encore na moi mobali azali na sima caméra Hervé Mboyo musala malamu na kata Tindika TV coup de chapeau merci beaucoup na deux patrons babi bana Londres solo bana Londres ya sérieux Papi Kelly na Rife Kisombe na bosanité para responsable na kata Londres pour babi Londres ndé London balobi para responsable JP Welo motema ya Clarisse Moulanga Oumela coup de chapeau babi para mo balemba charge te yena nzambe ba ande mapo nzambe pe nanu abwaka mutu te ça n'engage que lui ngate za JP wele mutaloba na remercier encore babi pire sœur nanga mwana London na solo Dido Gabana elamba nde lamba moi so atekaka ombia na kati ya London balobi ombia sokola nzoto bien moi so sokola 3 fois na journée sokola na ombia Dido Gabana sœur nanga to sala ngoka to kan ba sœur nanga tout ya Londres na lela bino fo pona bike bino bolelanga so boke na resto bo commander fo botia émission bazabana oui bo pesa nga suma kasa sa musala po parce que aweza cours de grand avec Darling Love na Clarisse Plasma musala toujours biso toza awa check bolanda nga émission bye bisous de Saint-Valentin à tous les mariés bye bye.